bazan ba téléphone à matoi, ils ont entre guillemets contact na Kinshasa. Ba meki un peu comme ça. Mais le problème c'est quoi? Il faut bayoka intégralité il y a discours oyo monsieur Etienne Tshisekedi akendaki kosala na stade Veme. Ce qui n'a pas été le cas. Et de l'autre côté, le problème c'est quoi? Tshisekedi étant leader de l'opposition, akendaki na stade pour faire soulever le peuple, la population. Bango bakendaki ko fêter. Moi je crois que Henri Mokalobi a que non, Tshisekedi c'est un légaliste, il fallait, mais non, Yemoko a ça en contradiction avec ce qu'il dit. Un légaliste qui dit qu'il y a une élection, mais au nom de quoi a qu'on faire soulever un peuple? Lui c'est un légaliste, a lobby qu'il y a une élection. La moindre des choses que nous pouvons attendre de lui, est que l'élection est le cas. Après l'élection, on ne peut pas demander à un légaliste comme Etienne Tshisekedi qui a opté pour les élections qu'on lance des messages à caractère insurrectionnel de façon à que Kabila Libanda ndenge ba balingi. Et puis là, au monde, le frère, avec qui qui est parole à Souka, par le but que va confirmer le bureau IDPC machin. Moi, je vous dis que moi, je les ai réussi ici chez moi aux Pays-Bas. Quand guerre entre guillemets ya Dongwe Zalaki, bayaki na un combattant boyebiye Obin, bayaki epananga awanandaku. Tokutani na bango na Samba Olonga. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ba proposer Samba Olonga ba biboye. Ba ndenge guerre wana zobunda biso to problème na biso eza nini ke to bandosala mboka o bazute biso foto lo bake bazu yango ba soda o babomite biso foto lo bake babomi ba soda kingandi. Samba Olonga zalaki clair na bango lobi ke ce que vous me proposez aujourd'hui na kosala yango te au nom de la crédibilité et au nom il y a protection, il y a source des informations. Il faut tous à la bateau autour sa information comme il se doit, ce qui est Ali Bongo. Donc, en bref, dans le bac, ce sont des manipulateurs. Bazala Pananga Awa, Tozala Bango Skamo, nous avons passé toute une soirée ensemble dans la Bango Awa Pananga na Hollande. Donc, en bref, dans le Baboui. Moutologo aboke tu alobinin. Alobi que non, il fallait qu'il bon biso te pesi ba moutunyo saza fo ko chambongo tout ça pour mais bien aimé. La rébellion eza eloko ezoko se financer te des pesa 20 euros, papa verront tinda $30, papa odom pa botinda $100. Non. La rébellion se finance par des États. C'est problème d'étatique et ça problème d'intérêt. Si vous mener rébellion, on sous-entend il faut une base arrière, ou ceux qui vont attaquer Bino, il faut qu'il y ait des ressources pour ça la contre-attaque. Cela a toujours été comme ça. Mais moi je crois que Eza pas si mingi, batu oyo bakoki ko meka un peu ko lo biloko abo. Mais bon je regrette, Moutuloko la yuyu a tenir un peu ma propos un peu trop grave. Papa Etienne Tshisekedi. Or, l'histoire nous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup trop fait pour que, même aujourd'hui, tous ont la liberté de parole. Pour nous qui sa papa DSV. Tomoni, papa Etienne Tshisekedi malade, na cathédrale. Après cela, à cela qui conférence de presse na ILB, a invité la presse à l'objet que non, yé azoke na Kinshasa. Bino Oboyebi, mais revisitons un peu la genèse, comme je l'ai dit toujours, l'histoire où ils sont les cannabis sont en diaspora. Alors, combien de combattants ont été présents dans sa Luana? Tshisekedi n'avait pas réuni plus de 50 personnes dans salle ILB dans l'amphithéâtre. J'ai été là-bas plusieurs fois. Où étaient les combattants entre guillemets, oh lelo, bazui parole ya Koloba Makamwa? Ils étaient où? Mais au nom de quoi Bakoki ko dicter une politique d'un parti politique? Au nom de quoi? Je suis désolé de le dire, mais moi je crois que ils ont manqué une occasion de se taire. Il fallait qu'ils vendent, il fallait qu'ils vraiment vendent et puis digérer le discours et puis Bayokango dans toute son intégralité. C'est à ce moment-là, je crois, sur le plateau où ils allaient en plein air. D'une part, Bazo Tumbantaba, de l'autre côté, Bazo Melabalef,
moi je crois que ezalaki moment où moi ça la critique par rapport il y a un discours, mais donner des injonctions à un parti politique, moi je crois que baké moi musika, et puis c'est là aussi discrédit leur entre guillemets combat au bazo salibanda. Merci Nasuki Nawan. Merci papa Nabiso chancelier pe na bandeko o bozana ligne ndeko nyonso o ameki koloba atikeli muninga mo esika bandeko belé bazali ko benga eza vraiment malamu mingi ya solo bandeko jamais balandaka information na se ya kwiti. Est-ce que ba combattant balandi information soit discours ya Etienne Tshisekedi na se ya kwiti na se ya left ou bien balandi yango ba s'enflamma ki ndenge wana. Ceux qui balandaki information na se ya kwiti tokoyeba. Ceux qui balandaki information na se ya kwiti te batir na bango na banzi tokoyoka. Tokei kuna epe papa na biso Charlie Kashila toyoka ye aya memeli biso nini na makambo yoke réaction ba combattant oyo batelemi eboto papa na kanisi yo ko pesa papa za mwana mutakomi wana na azana posa malwa pesa yena na komsanga na okota sima na banzi papa na biso Charlie Kashila tozali kolanda na ba ordre soki to pesa qui est déjà maloba merci mingi papa pour na mona gazo combattre na se mais na sepeli mingi surtout na tema lelo na sepeli pe na batu nyonso ba oti koloba et na sepeli na ba ndeko nyonso bazo kolanda biso na tango vraiment nazaki na mingi nazaki enke na kolanda makambo na landaki on a landi otoyo botie wana mais de toutes les façons na kitisaki moi motema moke par rapport ya bandeko mosusu o basengeli bandeko nyonso parce que tango baza koloba to sengi au nom ya ba combattant nyonso. D'autre part côté moko pe na koki kolimbisa mwa moke na kitisi makambo na kwa kozala nango pe na réserve mais eloko kana kosenga conseil ezanga kate na eloko nyonso soko mutasengi pardon conseil ezanga kate o ya kobakisa pe liko na ngo ezala kate ezanga kate na eloko nyonso il faut koyebaka bit nango il faut yebake nazo ya na eloko na lisango pona ko sala nini eloko nga na remarquer ezali ke na groupe wana ezali na ba tête moko bazali wana bazo visager mutu moko boye alors soki ozana mutu moko boye bozo kene na lit otie déjà na mutu na yo ata ba présenter au Véro Mwaluma okondima ye sous-té parce que oza déjà na ye na makila donc problème ezali wana ke bande ko na biso wana en tout cas bakwa ko bimisa bato bazali parce que surtout zo ba lit ou bien ba bimisa mutu wango ke biso tant to sala ka combat oyo na sena biso to bomba mutu songolo paka bobimisi mutu wana aurait que peut-être que tu sais que dans le bien que compagnon se ça bien et ça le kei na minduki et ça le kei boy et ça li bien compagnon tout mais si ko yango te toza ko mona soko tali pena malamu biso ba combattant o tozo mona ya Londres oyo a plupart ba lobaki wana o to lobaki balati teni wana ba combattant wana bazaki na rien à voir na likambo etali pour élection na lelo na ko kamwa soki ndeko yo na combattant zo tangela biso ngana tanga ki constitution mboka na biso est-ce que ba combattant na bandima la constitution bango balobeke loko na basala ngona Belgique ngana ninga ko ko sentir ngote mais na kamwa ki azo ko tangela biso article boye ezo loba boye donc cela veut dire que nazo comprendre été alors ou bien ba signer ki pacte na papa Tshisekedi que non en tout cas papa Tshisekedi soko komi kuna na discours na yo to ko sala boy ndenge papa chancelier alobi que papa Tshisekedi ayaki mais ba kutana ki atana mutu moko te soit disant commentaire mais et ça langa moi passi en tout cas na koloba moi mingi te parce que natana esprit ya bolimbisi mingi na ndenge na yoka ki ba cassette wana comme ça na ko kata moi mukeba ndeko msuba ko continuer mais de toutes les façons vraiment boza wana belé boko ko agir na ndenge o bino bo moneli makambo merci na zongi simalo merci papa na biso Charlie na makambo oyo sili ko zongi sela biso bandeko o bazali ko benga bolimbisi bo zela mwa muke toko yamba bino ndenge tozali ko yamba bandeko nyonso tokene na lombango nanu tozongira kulutu na biso pamba te toyoka ye motuna ezali epa ya président Véro Mwaluma to ye alingi ko bakisa lisusu tokena lombango kuna na États-Unis to pesa kulutu zambwana maloba eboto ya bandeko na landi bino nyonso awa na banza makambo toza kolobela ya ba combattant ndenge basili ko silika wana ou bien ndenge basili ko retirer ba kanda na bango mais il y a une chose mpenga na binto ye ba ete hymne national congolais mikolo na za ko insister yango eza koloba ete soko monike tozali longtemps courbé
il faut que dresser front d'ailleurs, dressons nos fronts. Ce qui est quand est-ce qu'il n'existe pas, quand il y a date, c'est que je ne trouve aucun mal pour un combattant, un résistant, même si à la ligne discours, il y a soi-disant le leader politique, Papa Tshisekedi, donc on a une minute, on a Siliki à dresser front d'ailleurs. Donc un combattant pour moi, je n'ai pas raison de la pardon. Sinon il fallait avoir la décision que ou bien à moniquer à sali erreur et puis à l'obété erreur et il a parce que la dressage qui forme qui est droit n'angai parce que les droit n'a ya koye ba été mboka oyo est-ce que makamtu zako s'attendre zako que na voie normale ou pas. Et ensuite na ligue na attirer attention la binoté tant que zako la politique to yeba kampe ba mot oyo to utiliser na vraie place que to kende kana na solo net ka to zako solo kama makameta li to zala science était pour na makambo ya libala to kinzonzi. Oh, vous avez un discours à Papa Tshisekedi, archi faux, il ne faut pas l'appeler un discours, c'est un message. Parce que dans l'action à Sali, Papa Tshisekedi a deux faces. Un, c'est un activiste ça veut dire n'importe qui. Deux, c'est un politicien, un ex-politicien. Trois, un candidat à la élection. Alors, ce cas un discours, alors il faut qu'il y ait un speech writer. Speech writer en anglais, en français, et un écrivain de discours. Alors, moi je peux déjà dire que oh, ils ont un discours, mais ils ont un message qui ça. Quand tu dois appeler ça un discours, voilà pourquoi ils ont un carton rouge et pas naïe. Parce que discours, dans le niveau naïe, il faut avoir un speech writer. Un speech writer, ils ont toute une équipe, il y a un spécialiste pour nos discours. Qu'est-ce qui conclut à ma part que le discours n'est mal préparé et puis pourquoi il disqualifie bien ma discours? Nous allons retirer mon discours. Parce que ceux qui ont l'indemnité à Zaraï Kolobela, n'a pas minute à Zakozwa, Nathan a écrit, je comprends sa santé, je comprends son âge. Il y a moyen de prendre 15 minutes divisé par 4, on a calculé en Amérique au Soudan. N'a comme on a le discours, mais ça va à peu près 5 minutes et demie, soit pour appeler ce crédit 6 minutes. Donc, il y a dans 6 minutes, qu'est-ce qu'il pouvait dire? Rien. Il y a un moment où à Zakozwa, il y a trop pour nous Kolobete, Makambo ya Chibeya, ouais. Azeli, Makambo ya ba onatra, point, qui est biloko to yeba na biso déjà. Alors, pour nous critiquer le discours à Boye, voilà pourquoi Batubakei Mbangu pour nous disqualifier et provoquer des combattants à Londres, na Belgique, Basiliko Silika déjà. Alors, raison où Basilika laki, ngana za komona yango et je me demande bien pourquoi ba ko senga pardon parce que Papa Tshisekedi en tant qu'activiste azana outillage ya kogai ko salela eza ba peuple et comme il a le peuple lokola atina ki peuple va obéir na yete pas en tant que membre de l'IDPS s'il vous plaît il faut na ko insister Papa Tshisekedi azana 3 cartes à ko beta awa un ya activiste national, 2 ya leader à l'IDPS, 3 ya candidat en élection pe o ezali ko ya. Alors en tant que membre de l'IDPS photo yeba bisono so yebi yango que l'IDPS est terminé Nicolo comme association ou bien comme un parti politique. Ils ont des abandons, donc ils ont des désordres. L'IDPS n'a jamais été vraiment un parti politique bien organisé. Nous avons été membres dans ce groupe-là. Comment il fonctionne. Mais en tant qu'activiste, il a déjà figure nationale. Et comme il est une figure nationale, Batubaya qui on a pour la l'IDPS, s'il vous plaît. Batubaya qui on a simplement parce que Azali Moutumoko. C'est un activiste. Et un activiste, tout ça, on a moutou. Bakoyi, il y a 2 camps. Il y a révolution ou bien rébellion. Ah, un activiste, comme Papa Tshisekedi, il y a Azam Moutou, tout ça, on s'attend à la rébellion parce que Aligara Mantinga, Aligara Arme, ça nous savons. Mais Papa Tshisekedi, c'est un activiste, Oyo Azam à côté, il est capable de mener une certaine révolution. Je ne réponds pas à la place, il y a des combattants. Je ne peux pas aussi défendre les combattants et les résistants, mais je peux seulement voir que ceux qui sont combattants et les résistants, c'est qui première réaction au bino vous allez critiquer s'attendre à une certaine révolution. Révolution pas nécessairement à vous l'antenne. Merci. Eto leki na lombango bolandi kulutu sambwana wana ezalaki réaction na ye. Tozonga na no pe vero malumba nde tokopesa nde komsusu maloba. Eboto. Merci beaucoup Papa DSV. N'attendement ya bande konyostu na kanisi kulutu zambwana vraiment avec tout le respect ngana ko répondre yo vraiment na motema na ngai.
omoni na makambu nyonso tu même na biso ba chrétien balobaka désordre eza eloko ya nzambe te. Alors soki yo moni oyo yo moni, moi je te félicite, omoni quand même message à Papa Tshisekedi quelque part et réveiller yo parce que alobi azolukela biso état de droit. Yo déjà ozwi yango avant parce que nous n'avons pas un pays. Tango tokozala na mboka, je crois que yo kozala fier ya kosalela état de droit oyo Papa Tshisekedi azali kosala promotion nango lelo na masolo oyo azalaki nango na bana ya IDPS. Tozala précis. Tango abengaki batu ba invité bayaka na fête à mariage bango nyonso bazaka ba membre ya famille te. Wana toyebi yango. Alors soki olobi ke ba combattant ba yebi te pourquoi ba sengi pardon? Moi je crois que il faut bandako se soulager parce que tant que yo sala ba déclaration en tant que politicien ndenge nazo yoka yo po biso za ba congolais, moi je crois que quelque part il faut yeba eloko nini olingi lelo parce que Papa Tshisekedi a besoin de soutien. Entre temps ba combattant pe bazana besoin de soutien puisque ba déclarer ngo bango moko on dirait yebi ba faille o ezana IDPS. Pourquoi ne pas kokota na kata IDPS soit de loin ou de près au banda ko conseiller. Ce qui est sali en côté, moi je crois qu'avec Bisso, personne d'entre nous ici a Tshisekedi. Et puis message na yo, je dirais déjà de l'autre côté, adversaire na Bisso, ça veut dire Kanambe et tout ça, se réjouir na ngote, kanisa teke échec ezali. Non, il y a plein de garde-fous parce que na ba garde-fous on a peut-être toko bakisela 10 ans, mais avant ces 10 ans, tout celui qui va vouloir comme on a face à Congolais liboso na ye, alors à subir ma conséquence à Congolais parce que là on ne badine plus parce que toza ba civilité, moi je suis un militaire. Ce qui peut-être dans le bino langage ba militaire mingi ba kolinga koyo kangote. Mais nous parlons de la démocratie, tout le monde a le droit de parler mais avec respect na bolingo. Na ko pesa exemple moko ya muke. Toza na ba dénomination ebele na mokilo tozo stambolo. Ba chrétien, ba athée, ba tobokoko, ba religieux, ba tout ça, ba combattant, ba opposant, mutuna muta respecter place ya zali. Biloko place yo zali, ko bossa na cible na yote. Parce que ceux qui ont commis que changer cible le lobby non, voilà, mon cible aujourd'hui c'est DSV. Ah mais non, quelque part DSV za ko konzamboka wanata et il n'est pas imposteur dans ces pays-là. Alors cible na biso nyonso to lito sala ba reproche. Autre luto sala ba réclamation. Autre luto banda koloba ba défaut na biso ndenge tozo loba lelo ezali Joseph Kabila na comité international. Biso moko déjà ba corrompu, to vandi na kati ya comité international, tozo bimatin. Tshisekedi alongoli étape liboso lobi na govanda na potote na longo pa mindele. Akena Kinshasa avec tous les erreurs obino boyebi nango. Akena Kinshasa. Akomi kuna asali test alobi na kosala fête nanga na lingina mona ndenge bozo lingangai. Peuple congolais à répondre. Alors moi je me pose la question de savoir, je ne suis pas membre de l'IDPS et moi encore papa Zamwana peut-être ce qui a zali mutakoye bango. Bongo biso batu nyonso to lingi teke IDPS et sala o yango e sali. Et loko nini toza ko sala ou bien eloko nini tozo sala promotion ya ko sala pour ne pas aboutir na résultat moko favorable pour na ba congolais nyonso. Nous devons arrêter de nous pointer le doigt dans l'œil parce que on a beaucoup souffert. Na mboka wana toyebi. État de droit, Papa Tshisekedi a sali promotion nango. Nous allons en revenir parce que tala kinzonje sala magana kati mboka. Soki nazana États-Unis nazana droit koloba kutu makamba passé ya mutu moko kunate na kati mboka wana. Alors moi je crois que Papa Zambwana erreur ozako sala ou bien sali ezalike. Soko ozana ba reproche komela ena email benga batuna ena bureau pesa ye conseil pour aboutissement ya récite na yo moko nanu d'abord. Mais soko ozolo baboye na média avec tous les critiques na média, moi je crois qu'on a renforcer Kabila a comme encore plus fort et puis aya ko tia biso o babenga ki peleke sena timbondation na kati na biso et on interdit ça vraiment avec force que ceux qui to koloba il faut to contrôler maloba na biso pour te tomber na piège, il y a ba mindele te, il y a ba nguna te, pour te réussir. Voilà un peu ce que je voulais dire. Papa DSV na zong selo maloba, merci. Et boto, toleki na lombango et pa ya les grands dépositaires au Don Pambo, na sima to pesa ndeko na biso mususu o azali nzela. Ya solo papa na biso Don Pambo to pesa yo maloba.
moko bazali moto moko Hippolyte Kanambe na Vital Kamerere égale 1 Nduloyo Mozokende Hippolyte Kanambe Mozobima Kongo Vital Kamerere Mozobima Kongo Bolinga te Mozobima Kongo Tolobimbuloyo Mozobima Kongo Vital Kamerere Mozobima Kongo Hippolyte Kanambe Mozobima Kongo Bolinga te Mozobima Kongo Tolobimbuloyo Mozobima Kongo Hippolyte Kanambe ya solo na mbula oyo baza kobima na Congo na banzi na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso sur la 3W radio télévision lisolo oyo basili kokatana vraiment bameka lisusu kozongela biso na nzela ya singa wana tokokoba lisusu na masolo na biso sans plus tarder moyena pesa bandeko maloba ezali nanu te pamba te bandeko bazali na nzela ya singa mingi basili kokatana na régie papa na biso Mayamba moi le yembo tozela président Véron Malumba pe na bandeko misusu oyo bazali na kati na régie eboto papa Mayamba. Magie noire, magie, yo moto, yo nyama, okotosa. Mama Lil Tupac, fiston de Mango Mani, na côté na système de science 81, 10 10 76. Oya mondele te asala bavion na babuludingi mais oya biso RFW radio télévision lisolo ba vrai combattant na ba faux combattant sur la diaspora congolaise lelo tokotia nzungu na esika na yango balandaka information na kwiti te soko ozali kolanda information komela bangi te information balandaka yango te oyo nayokaki o balobaki soko ozali politicien landa information soki ozali suiviste tokoyeba yo oyo ya biso kwa kaka bato kindokidi balingi nzambe te bakamaradi ya diabolo kwa le président d'homme na lune boucle et basile landine odon pambo koloto nzambwana mère mise de Bruxelles chancelier de la Hollande makambo oyo eza ka grave radio lisolo kwa le soleil n'oublie aucun village Papa Lazare radio télévision lisolo motema mabe Etienne Tshisekedi na kati ya tere bango na kati na potoki yoka ya solo awa na foto lia na yo semul mela na yo Etienne Tshisekedi na tere kwa diaspora kombata kokanga na kokanga vova ya kuvovaka yenga ye Charlie Kashila odon pambo kulutu zambwana yoka masolo oyo yambola kindoki le président Véron Malumba Mama Misé chancelier désiré de Hollande combattante résistante na kati na diaspora fongola misodi balandaka discours to information na se ya kwiti te makambo oyo eza kaka boye engaye
soki combattant alali balali yedi tolobi tous les combattants na kati na Kinshasa makambo ya kokanga lisusu na poto awa kala nde tokolongola yango kwa bato ya bilamba makasi biso nyonso tu na libération na nsima Etienne Tshisekedi tobundela mboka mopaya akendeli makelele ya wenze te na bakotisation ya bade ero 10 ero 5 ero di olingaki alobela bino bofandi na poto mpe kozwa poste biso nyonso bitumba na kati na Kongo di moto akotikala na poto te alia basemulu na ye kwa kombata nyonso na kati na terrain kwa libération polele kwa wana ezali ya bino leader les combattants de la cause nationale DSP Diana Sulukutu de Bupertal na molongo toujours na Congo RDC na nsima ya Etienne Tshisekedi bolinga te suivez l'équipe Kabata oya ndoki kindoki le président d'homme na l'huile landa biso na nsima blandine basene boucle na nsima toleka odo mpambo koloto zambwana na nsima toleka chancelier Désiré toleka kamata diable Satana Jules Tongila animateur makambo oyo moto akobangisa moninga te kwa tosala bato ya drome bandima biso te kwa kamata biso nyonso zwa ekoti na yo teni na yo sapatu biso tu na avion yu na avion yu RDC yu okotinda nani akundela yo nani akokundela yo yo na bapelifor otinda ndeko na kini bundelanga oza kolia bien na poto bundelanga mwana mokete obetelanga ye comme ça yo akofanda na kiti tokita biso nyonso na terrain kamata radio lisolo toujours la voix de la diaspora congolaise kamata toleka le président Véron Mwaluba la voix de la diaspora congolaise l'homme fort de la diaspora toleka babibi sikitsadi longono baconseil no siata patawana siata kamata oyo kitoko toleka radio télévision Missolodi biso tu na Congo di moto akolia wa te kamata toleka merci papa na biso mayamba ya solo na kati na diaspora biso nyonso tu onga combattant biso tu na kati ya Congo radio lisolo ezali wana pona kopesa ba information ata na Congo parce que ezali radio ya libération radio oza ko former ba combattant radio oza ko bimisa ba combattant radio oza ko pesa message na monde entier c'est la radio lisolo alors ba combattant o ba lati bilamba makasi balobi ke tolongola mopaya radio lisolo ezali en disposition toko pesa message ata na kini mais ba combattant to boyi makambo ya koganga na kati na poto oyoki message na se ya kwiti o agir mbala moko bayokaka information na se ya kwiti te na sima oya kosenga pardon moto soki asala yo mabe na se ya kwiti balobaka nini akanela yo oh mon frère pona zalaki na kwiti akanela yo toleki lombango epe papa na biso odon pambo topesa ye maloba motune ezali epe ya Véron Malumba to yo olingi lisusu kopasola oya yo mpoke eboto. Oui, merci Papa DSV, vraiment merci Nayo. Bambota trop na merci bino tout. Président Véron invité na biso lelo. Ils ont émission Nayo donc yo les invité eboto. Na moni pe maman Misé, papa chancelier Alekaki, papa Charlie Kachila na kulota baleki papa Zambwana. Et na papa na biso J René, les mots à bon donc J René je pense. Bon, na kolega mbamoko na
na intervention nanga normalement na koleba na papa Zambwana tango aleki vie nanga discours eza nango tout simplement chrétien moko ka ya développement d'une pensée en parlant ou par écrit, donc c'est tout. Donc au papa Tshisekedi d'abord koleba même conversation pour na mutu et comme un discours sur transmettre pensée na yo pa ya mutu comme un discours se parler sur un sujet tout simplement. Donc c'est pas que oh ya loba ki ezali moi circonstance ou bien ezali ce qui ndenge nini donc par rapport à wana. Mais na koyana ile au monde baboy dès il faut même maramba boy il fallait ka koma. Pourquoi il fallait ka koma? Au moni ngai na bande ko na biso ba résistant ba combattant na sepela na ba idée na bango. Malgré que nali résistante na combattante mais ba idée bango ba sala ka ande ba ndai ko bunda pona mboka na bango ngana tikala jamais ko telemelango. Na tala kana misu pe na ndima ka bango ba sala parce que ba pesi ba milimo na bango pona ekolo. Même en Londres, je pense que tu respecter bango mingi, même il y a France, même il y a partout. Ndé bazan pour mingi ba na bandako, mais bango bazo bima quand même na libanda pona ko loba pona ko sa ba marché. Pona bola mwana ya congolais. Là je suis d'accord. Banda ba bandanga na zaka d'accord na bango. Mais il fallait ba kutana na loko esalami lelo pour ba comprendre qu'il y a ba mikolo na kata politique o ko simbate. Au moins tant que za mwana na ndenga mabete. Tout mega osola. So za mwana zo kolo moni ke yo yebi tout. Tango koma ko simbi moto. Maboko no suke ko iba place yo simba. Yana ba msusu ba kulutu na kata politique ba yebi ebele. Akovanda kwa leta sila na sila ta nyoka na kata likasa. Il faut niatie au moni minu na ekotio. Yango minu nde ekoti bande ko so ba combattant. Mais moi je pense que ça erreur moko grave. Oui, bah tindenga ba lien moko na talinde ba sengi ba pardon, mais na loba toujours. Soki oyebi eloko oyo za lelo, na yebisa bango. Na komela bango quelque part na bi bozali important pe bozali na ampleur moko impossible. Mais soki bobateli eloko bozana ngote, bilomo bokotika ngo na nzela pe bato ngo mona bino kwa ba ventirer. Je pense que bande comme ça en France, ba na kotanga komela ngote ba yebi message nga na komela bango na Facebook. Mais voilà, ba KBC bino, mais tanto on a mutu moko kaka boye azalaka nete azanga kombo a comédie bino ziango na ndenge moko ya léger. Ya léger pardon. Oye komi le PCV zali otobengaka kozanga koyoka. Et komi mono bukomi likolo ya batutu. Webi back home na king, ilo tozo boye zali non respect à peuple. Dictature, yango tozo boya. Yango eloko wana ekomaki pe na bande konso ba combattant ba moni bango baza na un mois dur pas ba congolais même bazo soutenir bango bazali pour ba acte bango bazo sala et le na bisabino ke combat ya ba combattant et comme moi mke dire ngam na lobisi na bisibino pourquoi na be comme dire parce que na ba tusu bana ndako ba congolais mais ba supporter ba combattant wana mais bon ba combattant te ba féliciter ka bango. Mais le beaucoup na ba site bon a combien de messages au ba congolais ba lobby ça veut dire que il fallait pas comprendre que acte mso ba ko sala ko lendisa mutu akoma na sima na bino et il y a une différence entre kozala combattant et kozala homme politique bango bana kata politique mais bazo sala résistance ou bien bazo combattre pour na mboka mais là papa Tshisekedi bana expérience ya politique et biso na meme makambo na marko yo e ko simbate na koti siko na mpoke. Est-ce que papa Tshisekedi ayoka na kana bango ke le 24 avril et kozala ndenge Tunisie zalaki non. Est-ce que moko na bango tike ko biso no ke to soleil papa Tshisekedi te okana ki bien nde pepe zo bimana ko biso na balabala non. Siko na courage nini bokoloba a décevoir biso. Ateki ba mama congolais donc alingiti na décembre pour violer ba mama congolais. Yo ka so pesi mama congolais lelo ba violer te. Allez, kolongwa kaka na mois ou na 6 mois ba ko violer te ba violer ça matin na Congo. Tala, tozonga na osima, ezali pe nini ya bien ba combattant musu ba fana bandako, ngana zo ba numéro na ba fana benga ba to meka osola. Mutu mo ba bisanga bi landa intervention ba combattant au comprendre que ba yebi eloko ba lingité. Mais bazana bana idéologie ça bien, mais stratégie exacte. Pourtant bazo leka bona ba parti ebele. Ba bi ba tout une question moko. Pourquoi vous petit si musique? Moutakiel parce que ba insanité zali
bazo ba bêtise na kati ya musique. Est-ce qu'ils ont raison ou beaucoup ba na mondele pourquoi ba opexer musique? Yango tes a raison. Mais tandis que tant banda ki koloba na biso na kati ya diaspora poto yo kabango ba oloba nini? Bazo soutenir étranger. Biso ba Congo to fa na ndako. To moni ki non? Vraiment argument les a solide mais ba bango ba bi ke bazo soutenir étranger. To ndimi bango. Mais comme so ba kote na oyo, oh talande bazana bazo yemba ba salité, bana na biso ba sala boy. Tandis que so landeli biso moko awa, to lo ba quand même vrai. Na ba fête na bino, bana na biso bazali, ba tout bazali mais bo beta nzembo wana. Et comme sous raison te. À partir de ce qu'on a ngobe na maïli na bi oh. Mais bazana bango na argument ba ko avancer na makambango, mais bazangi ba ibelite ki argument isa fort ezali kaka ya koloba ke bazo soutenir étranger. Pour ba on ba présenter biso bongo. Mais bon bazo lobila ba bêtise. Bêtise n'takoba ke bon d'accord à partir de l'album e ko bima next. Na ko arranger na yemba sous bêtise. Te si bolali botika on ba beta na bango. Vous comprenez? Donc les problèmes na loba ezali ba insanité za bien na musique té. Mais insanité ko tinda ba pekisa musique parce que on a censure o ezana mboka il faut ba pekisa ngona. Wa to comme ko violer ba makambo susu. Na zo loba la raison o ba ko pekisa la musique. Ezali ba insanité té. Parce que ce qui est pas mon insanité musique y a rappeur awa. Y a américain. Ils ont une insanité grave na katwana. C'est ça le problème. Il faut un argument moko ko convaincre mutu nanda kwa comprendre que te bato ba mamba solo. To leki wana. To ko koma siko na makambu ya papa Tshisekedi pona koma na suka. Oyebi hein, soki boyebi ke bwana maki na maboko. Soki bozana maki na maboko. Mais pourquoi bolinga bobebisa? Ngana bisino à partir lelo na bisabino. Komba na bango e koza susu ndenge ezalaki kalateke ba bimba sali kamo boy. Pepe nyo sabi oui bandiment facilement. Et ko masiko ba comme na morceau di ya ko convaincre les susu. Peuple wana. Pourquoi? Ba lelo ba ko suka na pardon, mais soki oyeba kike okoki ko toucher papa wana te. Ke bino ozana C parce que ba combattant ba na C ya ba homme politique. Tout ko tcha bango te ke likola papa Tshisekedi bango bazali likola papa Tshisekedi non. Pende na comprendre l'élite sango ndezali. Mutu na mutao lité na ndenge na ye. Papa Tshisekedi a kebe élection, ba combattant ba boya ke élection. Toi d'accord na bino. Ba résistant, ba combattant, na ba intervenir onyo so ba ke to ko kende jamais élection na mutu aza étranger. Bon, papa Tshisekedi andimi ake. Tant papa Tshisekedi a tondi si stade wana. Est-ce que ba combattant mutu atinda ki ba message na kin ba kende ko reprendre papa Tshisekedi. Ndebi biso tozali na kata conférence apenda ba combattant ba ko lamusa bato po ba kende ko soutenir papa Tshisekedi na nda tonsa ki ba stade. Non. Biso tozala tanga ndo sa ba plein na. Donc makambo ba lobby n'a rien à voir na mamba Tshisekedi, n'a rien à voir na makamba ba combattant. Ba ça même na link même pas. Pour ba tirer ko démontrer encore jamais. Alors pour terminer, moi je pense que na repé ça conseil. Conseil pas ba combattant, conseil pas ba résistant. Ezali boyeba ki nanu eloko bokutana na ngona nzela te. Mutu nyonso oza na kana bino aza mutu akosimba te. Pe tangu décision il y a quand besoin information bon des pianga 30 secondes pardon. Botana eloko ba bengi na téléphone. Mutu azoloba moi pona ba musicien ezate lokola Marie Paul abeteli Tshisekedi atuika wana ba yebise na litoi information ekomi boy. A changer mbamona sisi ide na eta comme mbamoko tala ituto leke loko tule kana na kin biso to bimaki pona peuple abimamba bandeko vraiment na été loni bozo senga soki boyebi yango pa alimbamba komi toko boma ba biro nyoso non toko boma biro nyoso IDPS toko beta ba IDPS non siko tambo beta ba IDPS bozo beta bato bazali pona Kabila bozo beta ba congolais bozali na bango sur place kaka po basali et bo sentir erreur moko na côté na bino za choc non desive na sabino même na banda kunde to vandaka mubali soki moi sans sali eloko akozona maîtrise après akoyeba ko corriger moi c'est toi d'accord quand bato babimi libanda il faut baza na mutu moko o akozwa parole parce que nde bato ba parole azul parole na désordre et ba luma mama be bangonyo so ndaluma mama la mazate vous comprenez donc oh papa Tshisekedi to beta bona non beaucoup de décision likola papa Tshisekedi te et voilà siko le combat wana nde komi o déjà ebini ataba retirer image wana bato ni ba bendi yango bazana na ba ordinateur na bango elongi na ba site comme na ordinateur et ko tikala ko longwaka jamais siko bango ba kolanda bato nyoso ba yoki yango baza choqué pour réparer mitema na bango ndengeni c'est déjà trop tard maya isopani siko ba luka et même bango ba koma bon moko na bon moko ba binisa mutu moko banda kolobela bango
po bayeba ke bazali batu moko batangi baza organisé bavandi si idéologie na bango pe bazolo balikambu moko oleke bozui ba résistant ya France abimi alobi makamusu pona musique boye o ya Londres ba pesi argument solide boke kuna pona papa Tshisekedi bake lo ba n'importe quoi en désordre bango tout et BBC vraiment le kumu ya groupe wana bakiti mais pona ko sousa na bake bazali bateau yo ngala zo reconnaître tilelo ba kotisi quelque chose pour n'amboka le soit senti que message mo batmo wana Europe ba sepelite ni loko tel ba diaspora ya kuna ya Afrique si ba sepelite pour le loko tel et ça bon bien mais ba perdre lelo moi réputation vraiment au bazalaki nango so que là qui à 80% je pense que lelo bazana 35% à 32% bien 30% pour na erreur au basali alors papa verront question dans tous les abonnés pour na souki si déjà conseil nini oyo yo okoki ko pesa na ba ndeko na ba résistant parce que si ba sengi pardon et déjà au monima isopanti ko yo conseil nini okoki ko pesa bango pour to ramener bango ya ko comprendre que ba conseil ba ko zala o ba ko mengo na nzela bien et boto. Merci et papa Nabiso Odompa. Merci papa Nabiso Odompambo toleki na lombango topesa président Véron Malumba aiba ko répondre. Voilà, merci beaucoup papa DSV et puis na sepeli mingi na mutuna wana omoni bit même ya émission zalaki kaka po to meka ko tia mai na ba vena biso même ata soki basenga ki pardon te parce que tolinga ki to solo là d'abord une fois après deuxième fois trois fois wana tolinga to yeba mais conseil nazo pesa bango ezali ke il faut pas reconnaître que combat est bandi na 2011 te parce que bilongi mingi nazo mona wana eza bato babandi ko loba na 2011 or Tshisekedi abanda lit na ekala na opposition et puis ba combattant ebele babandaka ko loba à partir ya ba SBN Congo Web et tout ça c'est vrai nous avons fait des erreurs aussi na époque auto bandaka mais lokola to yebi période auto bandaka na ba erreur to salaki to ko yebi sabango ke mingi bozo sala makamo mingi bozo sala lelo eza ba faute grave na combat biso to changer calcul na koko énumérer ngo po bazwa mayele imaginez-vous que muto ake combat moko uti France ake Belgique po akende ko sala liti ya diaspora mais azana kati ya chambre na bazo filmer ye alors bitala awa nazali na chambre na louer tout ça ça n'a rien à voir avec le combat wana komi ba biloko bengaka congolais lingaka ba ye na bozoba wana zo sala bozoba parce que ba biloko wana soki ezalaka ke to sala yango ba filmaka biso na ba chambre non il y a eu des gens ba koma pena na bisiko ke soki ba bimisa ba image ya sika bazalaki boko kanisa ke lobby bazo libérer mboka na bato yo bakutanaka na bango boko kanisa ke non mais le Congo sera libéré demain wana nazo pesa bino information po boyeba et soki to lobby lelo to banda ko publier na ba document signé na ba autorité ya mokili to publier ngo bo comparer to bimisi ba image boko kanisa ke bino boza nil mais or ezali erreur faute grave nakutani na musicien wana nazolo ba toujours ba erreur na bango po ba modifier nakutani na musicien moko ayebisinga na kiyanda parce que kiyanda ezali ngala ayebisinga na kundalupe alobi non mon frère mutu wana za na pouvoir to yebi ki aza rwandais mais biso tozo kokana biso rien yo ke ko sala YouTube oba ndiko loba non d'ailleurs na kobomba komba musicien ngote musicien ngo intel est-ce que vraiment olingi peuple congolais mais soki tozongi si bango na biloko bango baboyi papa odon peuple congolais na kati Kinshasa azo yemba mbulo yo Tshisekedi ya kozongisa ye na Rwanda mais kaka po na cri wana mais bati Tshisekedi na risque moko monumental oh peut-être que c'est bien le les aki voix na yete mais peuple congolais azali informé ayebi ke mboka na bango ezana maboko ya Rwandais maintenant to sauter étape ya ko rappelaka batu oh non bino boyebi te kaza Rwandais bino boyebi te kaza Tanzanien bino boyebi non l'histoire est déjà vraie azamu paya maintenant calcul exact parce que para biso bangala balobaka bokila jamais bakendaka ngo na makelele soko komo sala makelele na bokila ndenge biso to salaka makelele na bokila na biso eh ben to kanga bantimbiriki te bino boye na 18h na 21h ba mususu bakobima bokuti batu mususu bo solo la pena bango azo pesa au conseil à lobi non écoute mon frère ngana koko sala ba déclaration o yozo sala te parce que nazo mona ke naza ko mitia na danger pour rien mais naza na calcul moko directement changer oh non c'est que yoza collabo
pour ne pas être collabo, il faut insulter le président de la République démocratique du Congo, Wana Bandimi Yoza, vrai combattant. Moi, je ne pense pas que Tshisekedi l'a fait. Ezali nenge combat na ye opposition, ezali kotinda ye. Pour na bato ba yebi ke bakoko finga papa odon conseil na zo pesa bango. Bozo finga après. Lobi ko longola Kabila ezongisi na Rwanda. Non. Moi je crois que papa Bokecha lobaki yango na réunion na bango. To sala be fort to luka moyen. Déjà tous en retard, so to zo luka moyen, nando to lukate conseil gratuit bo bandana no na moyen. Po boko mape na Kinshasa parce que biloko esala magana Kinshasa kuna ezali biloko moko solide. Alors, trop parler peut tuer. Loba makambo pour nous sensibiliser. Bomba oyo koko bomba parce que na minute où tu as des informations, même il y a des combattants. Moi, Véron, je me réserve de ne pas donner ces informations, sinon je vais donner la force à nos ennemis. Mais nazo lobaka que combattant a soit conscience, aye beloka ko déclarer. Papa Bokecho a beta maki na France. Moi, je n'étais pas content. Mais on a prévenu cette histoire. Tu lobi keba, to bandana nous na bateau bakendaka concert. To yebisa bango ba kende mindule te po bato wana bayembela ka Kabila mais ba combattant ba lobio non yo etali yo za kolabo. OK, le lotang ba beta ki Bokecho soki akufaki puisque nous aimons les martyrs to linga to comme c'est ka martyr et martyr ya munoko nana linga luka soki Bokecho abota bana combien mutute. Alors peuple congolais, prenons conscience tozala honnête na makambo na biso to yebe loko tozo loba seulement pour la bonne marche ya réussite. Bah quand ils allaient belé c'est vrai, mais tous on a besoin de résultats mogo ya kitoko. Je crois que j'ai répondu à la question. Je passe à l'autre question comme ça je vais répondre. Merci beaucoup. Merci papa Nabiso Véron Malomba. Nabanzi ba auditeur pe ba auditrice nyonso o bozali kolanda biso na 3W radio télévision lisolo ezali la seule o toyaka na masolo ya mboka pe elengi. Nabanzi bandeko peuple congolais bozala paniquete. Na mutu nyonso tu akozwa appareil na ye ya caméra aye nango na chambre to bakei na zamba moko boye babandi ko filmer ye azali koloba. Ce n'est pas dit que tout le monde oyo bazali kotia babilili na bango na ba YouTube babilili na bango na ba site bango wana nde bazali ba vrai combattant. Non, mingi bazali ko sala ba ebi itina nango na banzi ba vrai ba radio patriotique ba radio lisolo ba radio misusu ezali tozo mona bango te baya parce que biso bato sala kabango biso bato topesaka information na peuple partout esika yazali po azwa information ya malamu a se révolter a telema pona makambo ya mboka topesi message tolakisi bato ndenge situation ezali ko passer na est ezali ko passer na kati na Congo bato wana bazali ko zwa maloba oya biso pe bazali ko kola na yango bazali ko développer. Alors ko développer na bango soit ko koma combattant vraiment ezali malamu mais ba radio o eza ko sala bango baza ko kende na mwa cassette amuki a filmer alobi mwe loko moko boye mais azangi si makambo ebele esengeli aloba. Na banzi bandeko na biso o bozali kolanda biso na kati na radio lisolo na masolo na biso ya mpoko mwa lelo esika tozali koloba moto jamais akobangisa moninga mais lelo toyambi l'homme fort na banzi ndeko na biso oya koteli biso na makelele vraiment na kati na radio soki ndeko makelele ezali meka kokanga makelele epai yo zali topesa na ndeko na biso Irene oya kotaki na Skype ya Irene motuna na yo ezali nini eboto.